Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Kondolo, bonjour. Ouais, bonjour. Kutio awa na Montfleury, présence na lelo awa na matanga ya grand frère na Kofi abongeli maman, message ni ozana ngo. En tout cas, toza na message moko, toza na nsango ya pasi. Po mokili mobimbe yebi maman na biso. Maman mi, ngana tout to lobaka maman mi. Na quartier la temo bima. Maman mi. Maman mi. Autoti ga biso donc na koma ki lobi na tongo. Lobaki na kolika lelo. Pona kabola pasi oyo. Il vient à l'histoire ça dans mon thème voilà quand on a quoi bah bon souvenir aux anango parce que yo les cas latino depuis que babi maman dans la macaire bah bon souvenir yo gardien pas mère pour maman ça là ko j'observe ko la banane vraiment tolo baka katé pour akufi non tolo ba vraiment la réalité est là qui est vrai alors j'observe ko la banane yé to ko la na ndaku na yé apandi ba kiti ni à salon to tie ba mousse et en plus azolambe la biso yimoko sans compter biloko à restaurant mais na 80 jours na Saint-Luc azolambe la biso yimoko to sukola et pas naé kolala et pas naé pas besoin de se pas naé donc elon Nzambe a dirigé qui fifi na biso derrière mon père Kofi Olomide et derrière Kofi Olomide il y a quelqu'un qui a qui dans le monde maman mi et le plus là donc à son âme il y a mon moni na comment qu'il est bien fatigue dans l'équipe na biso na ko consoler vient na pao et voilà na kutani pena ndeko na ngai collègue na nga frère na ngai leki na ngai obino mundi. Merci beaucoup. Bonjour. Ouais, bonjour. Tout le monde na matanga grand frère na yo papa na yo collègue na yo Kofi Olomide auto perdre maman na ye impressionné les années lelo journée à lelo on a ira ko kabola mawa na vie na biso pena ko kabola mawa na vie na biso vie moko to tikala na ye na musique ya Congo biso baleki na ye donc so pas un problème il faut tout manifester des fois amour na biso envers ye na ba moment bonde ba yebaka mutu soki alingaka ou pas hein, parce que na yebi passe ya kokufela une fois j'ai perdu aussi mon papa na okaka douleur moko boye mais douleur wana ezalaka na comment consoler tant on a bandé ko mona bato surtout bande on nga ba artiste ba grand frère nga ba artiste ou tout ça la musala moko ya musique oya ko la nanga na matanga tant on a kofelaka papa et boss elongola nga na mona ke ate papa ki na eke no pe manaki mais na sana bato na mokili oyo na ko compter sur bango quoi donc ba moment bonne za ba moment moko ya ko manifester amour na biso epai na biso epai ya bandeko na biso bato quoi donc so na lo ba bona zo ba kaka pona vena biso le grand mopa ote et na lo ba pona bato nyonso na mokili oyo ba bungisa bato de même pe ba oyo ba bungisa bato na mikolo yo koya ko rendre moto abungisi visite ezalaka moyen moko ya bien pour nous soulager quoi ça le quoi vie moko boto ko baksa sur le ya ba vie na yo ya tikali na mona miki c'est ça. Merci beaucoup.
Depois, bom na hora de mexer, mano. Ouais, ouais. Oh, Blanchard. Moutassam. Blanchard Moutassam. Bonsoir. Na bureau na bango. Bango yo bisola ko yo na ko pa de terre. Ozaka pour bambala. Ya Robinho. Ça va très bien? Ah, merci, Ouais. Si, on est obligé. À niveau, il y a dit, attends, de petit centre au Daïba. Donc, vous avez bien déjà. Ah, merci, frère. Merci. Gibson, ça va? Oui, Vous êtes pas en souffle? bien sûr. Ouais. Blanchard. À Paris, mais pas à Paris. Vous savez, on a parlé dans ma campagne. Pas la maille. Ok. Ça va? Président, bonsoir. Oui, bonsoir. Tout le monde a matanga ya grand frère na yo, message nous en ango, sangoni ya maroza nango ya partager le na grand frère na yo. Maman mi a boti moto monene loka ko felo bien na kata Congo, donc aza maman moko za spécial. De omoni eza matanga. Matanga eza eloko moko pa biso nso komaka na suka. Ngo tanga matanga so oyena lisolo ko loba ko za na polémique ko za na rancune. Ça sonne mal. Donc eza matanga munene, maman mi aza maman ya musicien munene ya mboka oyo. Et maman mi biso za na preuve to za na wenge. Toujours bon ba Blanchard na ba Sam na ba Suzuki ne ba zo lia ba fufa maman oyo. Donc vraiment aza maman moko biso na l'impélation tout avec le roi banfa chéri na ye. Donc aza maman na biso ya mo na ye participer pour assister grand frère aza na courage aza maman na biso nyonso. Voilà. Merci beaucoup. kozomona pembeni ya grand mopao ye wana kozomona papa na biso frère Patrice aza grand frère ya Weranson abetaka musique ya bien aye koyamba président Koffi Olomide bozomona bino moko ezoleka vraiment spécial na kati ya mokleri botala Koffi Olomide ndenge azo accompagner frère Patrice en tout cas ezosala biso vraiment plaisir makasi on dit à maison dans quartier latin eza baza vraiment famille. Merci na frère Patrice. Frère Patrice vraiment aza motema malamu frère Patrice. Frère Patrice motema malamu eleki. nayebi te soki tokozwa te impression ya président Koffi Olomide azozela wenge me amoni frère Patrice ayi bafrère baza ebele na kati ya Congo. Papa boskize nga oui. Alors merci tosoka na frère Patrice nakomisaka mama CDG mampata mama pasteur asengai nga mpe tosala miso na frère Patrice me ekoincide kaka na matanga ya Koffi Olomide. Frère Patrice bonsoir. Boni. Je crois que les amis qui ont des années parce que pour autant on va attendre de l'été mais aussi autant dit on va attendre de l'été sur mon côté de l'Ouest pour le papa on va pour faire tout dans les à moins que aux autres comme ça pour nous casser j'ai mon côté ça mais je crois question posée la quantité que les abonnés parfois sont absents dans les événements sur la obsèque de tous à la Gawana. Merci beaucoup frère Patrice. Quand dans le moment à Boye, on a évité les sons mines notre copie qu'on bosse. Où ils école nous ça passe à
Et Kofi azali n'importe qui nyonso bayebi ndeko na biso na moment oyo moyen asepela ndenge asepelaka eza te na moment mawa ekoti na motema na ye aza na mposa lisungi ya biso nyonso bandeko na ye mpona koya koreconforte ye mama boti aza mama ya biso nyonso nakanisi eza leson eza kokota te na kati ya mwa badetail oyo kokanisa eza moment kofi aza na posa ya consolation ntango nalandaki message na ye internet esalaki na epasi aza ndeko na moment oyo aza na posa ya argence ya biso nyonso meme tozwaka ntango kokoma te me ata azali kolela ntango komona te patrice amonini mpona mbala liboso ekoki kokalme moke kolela na ye wana mposa alela lisusu te mama asali mosala mpona ye na age akomi mama a reçu parce que eza na bamama mosusu batiki bana ya mike babebe bazomelisa bango mpona ye quand même mama asali mosala asali devoir na ye eza moment po reconforte ye frère Patrice ndenge aye kolela mama na ye po mama wana aza mama ya bana na ye nyonso surtout aza mwana moko azala na vision bato tu bayebi frère Patrice meme na banzembo na ye aza na vision monaka pena vi ndenge moko boya na sagesse ape osala erreur moko makasi olobi bainvité aza na invité te matanga porte ya bapolele oyo aza na compassion ayaka donc frère Patrice aye esalinga mpona bien esungi ngai epesinga mpe fortifie ngai oye ayaka vraiment na kombo ya nzambe donc voilà c'est tout ce que je peux dire monsieur merci oya koma mes condoléances aye moko c'est très bien il n'y a pas de problème Mati Kasongo Mati Kasongo bon. Eh garçon, lève-toi vite, abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV, chaîne ya Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Mama